Donc maître, nous avons soudé bongo. Potol aksangane. Nena okanga bwe potole sangana mbala moko donc parce que katanaki mbala moko. Osoko tikine ngwa kame katani. Siko moto wane zo bima na moyenne. Moto wane zo bima na moyenne ya carbier na acetylène. Na bonbonne pardon. Na pesi moto. Nde ya pesi moto mbala moko. Sala chama netiki po yo soudé. Yo soudé. Donc nous avons ça bongo za soudir mobimba. Soudi Golbachek mbala moko. Azokanga mbamo pona libela. Siga misala onde bosala ya maboko. Mwambongo be monana. Bon mwambongo monana na oka metela ka kongwangu. Malembe kaka po soko bike ubukana. Bosangi pelo ka kolia. Si onine osenga na bakonza mboka. Bon. Basunga biso ya potala ka neto okemba. Atelier Samuel Batol, Moi, sope bakol ponga boyi na ye, bosangi pesa osana. Et puis na balabala ba policier ba tungisa bino te. Tungisa biso. Chaque samedi, chaque jour donc, ça va mbongo basalongo. C'est grave hein. Danger. Donc biso mo tozo mona kaka ndenge maître azolandela pe na kati déjà Soudaki. Donc za garage à maître Zotol. Na njila wa batutu botala ngo à travers le monde mituka maison ngane na njila ate finani ndenge nini. Namoni oko mangasa. Maître, mais on a un bio, na mambo ba portière. Si on passe partout. Allemand. Patrick Allemand. Na on a un boulezo koba. Nino oloba na ba konza mboka. Tu sing ba outillage. Ba outillage. Basa le loko moko. Lingu ba ba sel na 11e mairie. Le gouvernement est à la misa tout vagabondage. Mais babilo quand bandara bien le bon monara ekufe kanga mina. Nino osenga na ba jeune balinga wengo la te. Voilà. On a bango de parler na bango c'est que ba yeba rien bara mo ba polisi bango mabe ndaka nuwa ndaka pino merci Tombo nino yebisa ba jeune lokola yo bali koyekola misala maboko ngane na boye akatolia bali bosala lelo te ça fait 15 ans d'expérience mais la musana na lingaka ba jeune lokola ngali o ba vana na bandako ba ya pala ngai na formé wala ça bango ke boulot ngai tambola na vie ça boulot au vivre te bina motala ka mboka ndo netoluka il faut pas mbono senga pa muta face lisao mais yo moto bi oluka déjà ça va déjà merci soki bozwi mutu ke finana bobengi biso toya tozwa yango tolekisa pe na mokili mo. Merci. Maître, mais on a un service complet, on a garnissage. Oui, papa, ça vraiment complet. Service à garnissage, c'est le lien. Maître, il fait le lien. Au carreau, on a un plafond à l'école. Et aux onga penenge zalagi. Ekozonga papa ekozonga. Soko kozala awa tiri osisa solo omona ke borzo zonga. Po yaki ndenge zongelite. Tosali yango bisaba na njili. Tosala njili tosala misala ya maboko koto. Ezande biso. Po batu bazwa bino bakoki obenga bino na numéro nini? Bon, numéro ezali numéro maître Viper ezali 089 82 59 338. Bandela maître 089 82 59 338 09 98 98 95 87. Donc bakiti tout ya mituka bosalaka. Toute marque donc toutes sortes nyoso donc tapis, plafond, kiti, donc garniture. On y est pas mettre le Viper. Donc Robert le masolo kitoko. Merci maître. C'est peli.
Maître, vous pouvez numéro à Maître Zozo. Donc, tout le monde a mis. Donc, numéro est là, coordonné à chef à garage. Donc, c'est ça. Aussi, il faut repérer ça. Vraiment, maboko pe lisusu pour misala na bango ekende.